Amen Libota, ngai Mama Chantal, nakotaka na seli ya Misani 4 na Kimbantseke. Na otato la monene ya Nzambe prophète Konde Paul Dominique depuis Nazaria na kata église ya Liloba na Nzambe. Témoignage nga liboso ezali ete mokolo moko nalala na pongi wala namona na elongi ya prophète Konde te. Na komona papa moko na pongi akutanga na vani na béton na tchaki loboko na litama. Papa wana ye ayaki azaki na moto moko na sima na ye bamemaki mikanda kwa Bible bazoke etamboko teya. Akome sikanga na fandaki papa wana alobi na nga alobi ah mama ofandi boyeboni na yebi pe yete me na respect na za nango na yanolaki ah papa na vandi na ngai kaka. Ayebisinga movandi na mawa boye telema otika ngai. Nga alobi na okende na wapi na kende kotika yo ti wapi. Alobi memelanga mikanda oyo okende kotika ngai sikanga nazo kende. Nga alobi meza ba Bible alobi mikanda oyo ozo memela ngai etika nga na obando kosala ba tourner na ngai na osala tourner. Esika na osala tourner kote ya Liloba Nzambe yo kozala komemela ka mikanda oyo. Esika no sona kokende yo komemaka mikanda oyo na ngai tika na kosuka. Alors na telemaki na landi ye to bandi kokende abandi kote yanga bana na memi mikanda tuka totambola kina papa wana mingi. Na ibaki longi na ete. Na ibaki pete yende prophète Konde Paul Dominique. To bandi kokende tokti na lembi na bisi papa zwa mikanda na yo ngai na lembi alobi okolemba te yo komema mikanda oyo ti suka esika nga na kosuka oteya nde yo pe olembi nde pe na tiki yo okei mais lokola nga nazo kosana no tourner ya koteya yo komema ka mikanda oyo na ngai na sitoki naza na pongi na ye kotala mokomsu photo na ye elongi ya munene boye mwa moustache natali na sima mikolo oh mais papa yonde na monaki na pongi nde prophète Konde Paul Dominique ye wana nde papa na monaki amemisanga mikanda ba Bible ya kotambola na ye longo kino akote ya Liloba na Nzambe ti esika kosuka elingi koloba ngai nde naza kati ya Liloba boy naza na mikanda oyo prophète Konde asimbisa ngai ya kote ya na ye ti esika ya kosuka lokola ya azali l'homme oyo azalo na suka te esika na sala moya seke ngai naza ka na kati ya sala Liloba Nzambe na konti témoignage na nga mibale ezali nasalaka opération moko éventration nabelaka nasalinga basalinga miome mais Satana lukaki akota kasi kolonga te elle gauche na ngai evimbaka evimbi banda wana ti natambolaka nango ekomi lokola eloko na ngai ya libela natambolaka nango evimbi penza alors nasala nango 4 ans naliaka nasalaka nyonso malamu mokolo moko basali ke basala nga opération na hôpital moko quelconque na Kinshasa nasala opération na kati opération na kufaki opération na penda na kufaki parce que elekaki makasi nazomona pe nazo kufa na ebisi pe docteur nabi je meurs j'ai très mal opération elekaki munene alors na kufaki na bandi kokende na leki première direction na lingi na traverser deuxième direction na moni moto abelinga na sima Mama Chantal na baloli na moni l'homme loboko na ye etombwani ebengi ngai zonga ndeko balko na balukaki molimo na ngai ezongi na nzoto na ye kozonga na hôpital na bomoto bato balobi na ngai okendaki wapi ngai lobi nakendaki esika te eyokoka na ye kotala ke kozala na l'homme eza otamboli na Nzambe elongo témoignage nazopesa oyo natamboli na bomoi po l'homme atombolaki ngai lokola nga suna kufa mbala boni alongoli nga na kufa alongoli nga na kufa na opération miom alongoli nga na éventration pe ya tambusi nga ya memisi nga mikanda na ye na landa ye longo yango wana nazoyebana bato nyonso oyo bakolanda ngai oyo akotya matoi pe miso na ye na nzela ya l'homme de Dieu ye wana abikisami na ye miango ya libota ya famille ya mosala to nyonso yako ekokutana na ye kasi ekolonga ye te akutana boyamba Liloba na bao bakolanda nga bayamba Liloba basalela Liloba bakombona loboko ya Tata Nzambe amen Libota.